Democratic Republic of Congo. His Excellency Joseph Kabila Kabange, President of the Democratic Republic of the Congo. Masolo. Pour la continuité de nos Masolo et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. On est tout le monde singé de se révéler, nous s'enrôler massivement. Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement le futur dirigeant. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire. Ne pas s'enrôler est sorcier.
Bonjour, welcome, c'est Welcome TV. Nous sommes en direct ici en Angleterre. Alors, les actualités, actualités, les belé. Alors, nous avons moi, ma wapé, moi regret, et ça la ngai, na comportement, il y a notre cardinal Mosengo. Au lieu na on dirait l'histoire est répétée, mais ma onanga mingi ezali vraiment et pas ya maman. Notre première dame, maman Marie-Olive Lembe Kabila, parce que cardinal Mosengo aza le colonel père spirituel naïe. Alors, ce qui Nathalie Bitumba qui entre notre président, le fait Joseph Désiré Mobutu, ou azalaka langona cardinal Malula. Mais na moni cardinal Malula Bitumba naïna Mobutu, ezalaki un peu différent par rapport à Oyo. Parce que cardinal Malula, Bitumana est spirituel, mais ya Mosengo na moni yango vraiment ekomi na charnel et côté charnel. Alors, il est en train d'utiliser ba mot ya ba combattant. Alors, na Bible etalisi biso ndengwana te étant que Monseigneur oyo azali censé ya koloba maloba oyo pour kopesa paix, mais alobi ke les médiocres dégagent. Mot dégager, ezali mot oyo, ba combattant na biso bato a mobulu, baza ko utiliser. Alors, Monseigneur Mosengo azo kote sa distraction dans la Bible. Alors, on a un verset moko Bible nazo tanga. Pour na tali sabino que Monseigneur Mosengo, il est en train de distraire le peuple de Dieu. Alors, on a moni vraiment péché aza nzambete. Alors, lisons Éphésiens chapitre 5 verset. Nous avons chapitre 5, verset 1er à 5. Mais nous avons tellement mingi dans verset 3. Éphésiens chapitre 5, verset 1er jusqu'à 5. La Bible dit ceci. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Verset 2. Et marchez dans la charité, en d'autres termes, l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'attende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on attende plutôt des actions de grâce. Verset 5. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impie ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans les royaumes de Christ et de Dieu. Alléluia. La Bible est claire. Que maloba il y a des plaisanteries, malheureusement, ça passe na matoi ya batu, passe na mitema batu, et bima na minoko na bisote. Alléluia. Ce qui n'a tali, et j'avais suivi l'autre fois l'intervention de notre pasteur Mugalo. Pasteur Mugalo alobi président Kabila appelle ça yé Mugalo. Ba jeep ya Prado. Akende kopesa ba Monseigneur na ba mbongo. Na répété, président Mugala lobby, le pasteur Mugala lobby, président Kabila, pour ba Monseigneur na ba senga ka mbongo. Alobi ye, Mugalo, président Kabila pesa ye ba jeep ya Prado, na ba mbongo akenda kopesa ngo ba Monseigneur, donc Monseigneur Mosengo na banani. Alobi soki to compter kutu notre maman Marie-Olive appelle ça bango bambongo à chaque fois. Alors on a que comprendre ba Mosengo bazo jouer ba rôle à ba combattant ba salaka. Tant ba opé ça est quelque chose avant ni na enie azoko a osepela. Ce ka mona zuite mikoloana abandi ko take ko finga pour na ba pesa e. Donc le jeu Mosengo est en train de jouer, il joue le jeu de combattant. O eza malamute pour un serviteur de Dieu. Ce que total la verset 3. Alors, Mosengo azala kati à verset 3. Oh. Natang la bino verset 3. Azala kati. Babi que l'impudicité, azali impudique.
qu'aucune espèce d'impureté, azala makambo impureté belé, et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Malobo ya bimisi wana eza maloba ya mabe. Lelo soki lelo nazo kama na mokili na batu mususu, ils sont en train d'appuyer ces choses. Na moni pena ke no mokili eza ya batu ya masumu penda batundi ebele. Pourquoi kozala motema mabe boyo yo vraiment oza sango? Pourquoi kozala motema mabe na un président de la République? Et la Bible Zolobadabiso, on ne peut pas parler de mauvaises choses na mutoazo diriger mboka, tu le sais, dans Acte 24. Mais toi, tu es un serviteur, je te parle à toi, Mosengo, vraiment, naba catholique. Tu parles des choses, laisse-moi comme ça, Zolobake, tant à l'objet le milieu que de... On les a plaisanteries, les a distractions. Au moins, le comique à l'icamno, c'est médiocre, médiocre. Donc, à cause de ces distractions, n'a mis tout et abattu, on est basé dans l'ignorance. La Bible nous dit ceci. L'ignorance amène la malédiction sur l'ignorant et sa postérité. Donc, bateau basé dans l'ignorance, basé quoi appuyer, maloba, oh, et Mosengo à lobby. Mosengo a kena batu na ignorance. Akena batu na distraction, akena batu na makamonde na dit qu'il fait des choses au ba combattant basalaka. A moni mikolo azurien, abandi ko take, abimisa ba marche. Nazolo bango à chaque fois. Les marches et ko sala eloko te na kati na population na biso congolais. Tozo bomisa batu pour rien. Alors un mandat d'arrêt pe bimi, mutu aza hauteur ya ba marche ba okangaye. Donc cela veut dire il faut pas qu'on Mosengo. Il faut qu'on ta boloko asamba alors pourquoi azotine ba marche wana. Est-ce que tant ba pona ba konzi ba involver ba peuple. Botuna nganda. Tant akenda ba salaka ba réunion ba saba cha Museveni na pouvoir. Ba saka ba peuple. Ba konzi ba yoka na entre bango na bango ba konzi. Tant musée ayaki po ba longo na Mobutu. Ba chaka peuple liboso. To basalaka na kamuna bango entre bango na bango alesima bazo kende po bakelo longo na Mobutu peuple ya kasima tangu na nini ona omboko ni na Zimbabwe tangu batu ya nani ya Mugabe baboke babino père akoli mos nazo menere en tout cas to vale sa paix est-ce batu na peuple basala makambo bango na bango peuple surtout ka non Mugabe azoki démissionner. Makamba konzi basola kongo entre bakonzi bochaka peuple tena makamna bino d'ailleurs yo Mosengo yo za censé yakobimisa maloba o eza malamu koza na makambu ya bolingo comment okoza motema kanda ça c'est la colère envers un jeune homme parce que pourquoi la colère parce que bino vozo tinda président Kabila a démissionné na poste na ye alors ce n'est pas ça. Oh, n'est constitution lobby. Bozo tala kaka côté moko o pour un terrain na bino. Alors mon kili alele comme mon kili a ben intérêt. Alors dans le bango à chaque fois, moi ngana les fils de la promesse avant de les constitution. Les mettre beaucoup le baquet. Oh ba constitution lobby que non deux mandats asili. Et le but est que deux mandats qui n'étaient. Et le but deux mandats zalawana team ko l'élection ko salama bongo sima mutu ko kota koti ale yo kei. Mais c'est quoi deux mandats. Élection batie date le 23 décembre. Boyo cha mobulu, tambo cha mobulu na bino wana, mikolo peso kende to zoko ta février lobiao. Mikolo peso kende, biso na diaspora, bato bazo mener ba désordre. Bato bazo le kana ba kanga ambassade. Mais na ambassade wana, kasi place biso ba congolais à diaspora, to kene pona to s'enrôler non, pour l'élection présidentielle salama. Il faut enrôlement, ya ba congolais, ya ba diaspora salama. Président bongo la constitution. Si on se libère de la ambassade, aux hommes on a dit que la besoin d'élection. Alors la distraction est où tu appuies à partir de Monseigneur Nabino. Alors Monseigneur, dans Ephésiens 5, à partir de 1er, Tina 5, ce que ça la 4 ya makambouana, donc cela veut dire, au côté à l'olate. Donc Dieu n'est pas content de toi. Parce que toi, étant que l'idée, père spirituel, ya maman Olive azocha moté mais pas ya père spirituel na ye. Abi que non mon Seigneur za père spirituel nanga. Mais c'est quoi azo kama? Ozo bebisa motema ya mondimi. Et ça quoi la pasteur avant la carte l'église, abani ko ba bêtise.
Mondima ozotya motema epa pasteur wana aokende wapi. La jalousie motema mabe epa ya mutu oyo azodirige mboka. Alors nakotindela bino natikela bino botala information yo boyoka discours oyo bapesi bongo nakozongela bino hermo. God bless you. See you next time. Bye bye. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Bonjour chers amis fidèles téléspectateurs de Welcome Télévision. Bienvenue dans votre émission Congo à venir. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes le 16 janvier 2018. Le 16 janvier 2018, le 16 janvier 2001, qui nous marque cette date. La date nous marque l'assassinat de Mouzé Laurent Désiré Kabila Kufi, notre président de la République. Kabila qui nous a fait sortir du dictature du maréchal Mobutu. Mesdames et messieurs, chaque 16 janvier, Tokanisaka ye Mouzé Laurent Désiré Kabila Wazaki bongo président na biso na bolamu asalela biso to kanisaka na nzela ya messe oyo to salaka yango ezaka chaque 16 janvier. Mais mingi muto organisaka messe wana ezaka église catholique. Mais to comprendre te tour oyo messe est comme na maboko ya protestant. O ezalaki bongo na organisation ya pasteur François Ekofo o biso to yebi azali représentant ya église Christ au Congo. Yene mutu akumba ki messe yango. Or ki messe ezalaka célébré na église catholique et ça ne mera pas babé mais tout oyo ekoyi na maboko ya protestant. Mais na kati ya messe wana tomona ki ba personnel bazalaki wana ba autorité bazalaki wana tomona ki bongo famille présidentielle o ezalaki représentée par la première dame Maman Olive Lembe Kabila. Tomoni lisusu ya famille MP o ezalaki représentée par Obemina Kunzala Nzoko. Tomona ki président ya chambre haute Kingo wa Dondo azalaki wana pe tomona ki lisusu président ya Sensa Olengankoyi azalaki wana. Bandeko balandi ya Welcome Télévision, Congo à venir ezali na besoin Congo oyo ya lobby ezala Congo ya kimia pe Congo ya bolingo. Kasi bandeko balandi totali soki tolandi na image na biso oyo tozo balancer bino rassemblement elle Kasavubu ezalaki wana MP ezalaki wana. Mais non, certaines opinions balobi qui est le pasteur Ekofo à rejoindre cardinal Mosengo. Est-ce que bakimi mbula na ebale bandeko balandi tolanda ensemble na bino. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Congolais loko nangina yebisa yo atako butu eleki molai ntongo ekosuka aka na kotana mokolo ntongo ekotana tokosepela lokola basusu
Et les ministres qui l'accompagnent, mettez les pouces. Merci. Merci les... Empêché. Monsieur le procureur général de la République, économique et social. Monsieur le président de la CENI. Merci. Je répète que vous... L'organisme de préparer bienvenue à nos frères ici.
biso bachef coutumier Laurent Désiré Kabila azali moko oyo abundeli Congo mpe apesi valeur mpe lokumu mingi na biso bachef coutumier pamba te mboka esika ezalaki depuis 65 ti na 97 toyebi nini elekanaki na Congo. Congolais nyonso to asa akomaki na posa ya kozwa kopona oyo ezalaki posa na ye basengaki ete nzambe asunga bango bazwa mokonzi. Nzambe mpe ayokaki kolela na biso tozwaki mokonzi oyo babengaki mzee Laurent Désiré Kabila. Esaleli na ye lokola azalaki moko oyo alakamaki mpona Congo. En tout cas asalaki mosala na ye na ndenge ya malamu na ndenge ya botosi ya bokoko. Apesaki biso limemia nde lelo toye kokanisa ye na mai oyo asalaki depuis le 17 mai 1997 oyo aliberaki Congo na ndenge ayaki kotika biso epesaki biso mpasi yo moni na mpasi wana na esengo oyo yabundaki mpona kotombola lokumu ya Congo, kotombola lokumu ya pouvoir coutumier biso tozali nde lelo toye korendre yo hommage na ndenge atikaki biso. A part ça azalaki moto apesaki valeur mingi surtout na peuple, apesaki valeur mingi surtout na biso bacongolais biso bachef coutumier kotalisa ete congolais akoki kozala morumu te, congolais akoki koteka mboka na ye te. Nde na part ya responsabilité azongiselaki biso fo to se tenir responsable to se prendre en charge. Ezalaki maloba na ye, maloba wana ezalaki mpona kofortifie jeunesse congolais mpe oyeba ete Congo eza ya Belgique te, Congo eza ya Italie te, eza ya Rome te. Congo ezali héritage propre ya bacongolais na bachef coutumier oyo biso tozali. Fumu eske bana bazali kolanda bakoki koyeba kombo na yo mpe esika village oyo ozali kopatrocine? Nazali chef de groupement Lingolo Ituka, groupement na ngai ezali Lifumba, naza na territoire ya Befale, secteur de Befumbo, province de la Chouapa. Abanzi naza ambassadeur pour la paix, naza chargé de mission à chef coutumier na Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo. Kombo nanga chef Lingolo Ituka Iseka Bofango. Merci mingi tosepeli mingi. Avec l'expression de nos hommages les plus déférents, honorable président du Sénat, Excellences, Messieurs le Premier ministre, Messieurs le président de la Cour constitutionnelle, Messieurs le procureur général de la Cour constitutionnelle, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Monsieur le Président de la Cour suprême de justice, Monsieur le Procureur général de la République, Monsieur le Président du Conseil économique, Monsieur le Président du Conseil national de suivi de l'accord, Messieurs le chef d'état-major général des forces armées des FARDC, Messieurs l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organisations internationales, Excellences, les chefs de confession religieuse, Messieurs le gouverneur de la ville, province de Kinshasa, Messieurs, sans oublier les cadres de la résolution du 17 mai. Personne d'entre nous, ici présent, ne peut savoir avec certitude à quoi pouvait penser Mzee aux dernières heures de sa vie avant de rendre son dernier souffle ce jour-là que nous commémorons aujourd'hui. Mais connaissant son caractère, son rêve, sa vision, sa volonté, son engagement, sa détermination, nous pouvons imaginer que Mzee avait une pensée plus pour son pays et son peuple qui est né. Il a tant fait. Nous sommes sûrs de ses convictions et de ses croyances en relisant son dernier message de vœux de nouvel an à la nation dont nous sommes suivants. Plus que jamais, confiant en l'avenir de notre pays. La République démocratique du Congo est totalement sur cette terre africaine du Congo démocratique. Honorable président de la République, 17 ans après la mort de nos héros des États-Unis, cette situation reste d'actualité dans notre pays pour tous les croyants en Dieu. Cette prédiction de nos reste d'actualité
de cette réflexion pour commémorer ce 17e anniversaire et honorer la pensée particulièrement. Et à juste titre, car Mzee avait dit, lors de la création des comités du pouvoir populaire le 21 janvier, à organiser le peuple en le faisant participer à l'exercice du pouvoir. La source du pouvoir. La meilleure manière de continuer à honorer Mzee serait de poursuivre ce bon combat de conviction patriotique en l'avenir. Nous voulons vous remercier. Une fois encore cette année, notre bien-aimé Père, frères, vos frères, amis et connaissances, que le bon Dieu bénisse notre pays, son peuple et ses institutions. La famille vous remercie. Merci. J'aimerais vous présenter pour la parole. Il vient vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sous les bras. Cela pouvait être d'une foule de chameaux. Ce sont les caravanes de Maria et Eva. Elles viennent d'or, tous de servir les toi. Les portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront jamais fermées. Écoutez, le plus long parti du Congo. Ceux qui t'ont traité. Très efficace. Le message est entré dans la droite ligne de ce que Mzee lui-même avait tiré en tête. Parce que vous savez, Mzee nous a laissé deux grandes lignes de tresse. Il dira notre testament. La première des choses, Mzee nous a appris à nous prendre en charge. La seconde des choses, Mzee nous a appris à ne jamais trahir, à aimer notre pays. Et l'officiel du jour est resté dans ces deux droites lignes. Pour que la RDC se développe, pour que la RDC ne soit pas confisquée entre certaines, pour que la RDC ne soit pas ces pays qui soient constamment en conflit avec différents voisins. À nous, la RDC, à nous, le peuple congolais, de pouvoir mettre en pratique ce que vous avez dit. Aimer notre pays, ne jamais trahir notre pays, prendre en compte, parce que la RDC est un scandale géologique, prendre en compte ce que nous avons comme richesse et que ces richesses-là nous servent pour que nous puissions décoller pour un meilleur vie. Voilà le message de ce jour. Comment cadre avec le message que vous avez. Dans le secteur agricole, dans le ministère. Et avec lui, on a fait beaucoup de programmes. Si ce programme devait continuer, le Congo devrait être aujourd'hui plus exportateur de produits agricoles. On devrait, dans les cas de prise en charge qui était fait avec le développement du service national, on devrait être très loin. Bon, essentiel aussi qu'on puisse voir les vraies organisations qui vont être faites pour pouvoir relancer les choses. Pensez-vous que c'est... Parce que quand il dit de trahir, vous devez trahir le pays, de prise en charge, l'amour de la patrie, je crois que jusqu'aujourd'hui, ces acquis sont là. Et ce qui prouve l'unité qu'il y a et l'amour qu'il y a pour notre pays. Jusqu'aujourd'hui. Présentez-vous aussi. Moi, c'est M. Emmanuel Libanda. Twaki kote ya kokutana na biso banso bandeko awa na kati ya cathédrale ya centenaire. Par rapport à message ya pasteur oasengi kimia na mboka bino boreagir na message. Papa, esika kimia ezali te nayebi te soki okotandre nga micro boye mpo naloba nakozala na esengo te sourire oyo nakozala nango te. Ezali mutu na mutu ayeba komanyola mateya oyo pasteur ateyi lelo mpe ayeba komettre yango en application. Donc kimia ezali yo esika ozali tia kimia na mosala mpo mosala ezala kitoko. Ngai esika nazali natia kimia. Po soki kimia ezali te tokozala malamu te. Esika masasi ezali ezalaka malamu te ezalaka esengo te. Biso peut-être tobotami toyebi guerre te mais baoyo babotami bakoli bisika bitumba ezali pasi mingi ezali mawa mingi. Mama, kasi mpona mokolo le 21 lobi boni fana bamarche
wana mokola le 21 mpona bamarche en tout cas mama marche le 21 en tout cas nayebi yango te. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. J'ose croire que vous avez compris ce qui a été l'intégralité, nos commentes. Merci à la grande équipe technique de Welcome Télévision. Merci à la réalisation qui a été assurée par Marquis Moulois. Derrière la caméra, on avait Patrick Baba ainsi que Djibril. À la coordination de cette émission, on avait Daouda Ekouchou. Nous sommes arrivés à la fin. Merci infiniment à notre papa, notre boss, pasteur Bienvenu Messalo depuis Royaume-Uni. Merci. Retrouvez-nous très prochainement. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Associé na ngai tala ndenge monoko epoli lokuta refule epai ya miso mpe lokola yalobaka te atangisi nde mai moyibi mobimba koteli ngai na midi ayibi kaka mbeto nasala nini bolingo ezali lokola lisano ya Nintendo. C'était pas une surprise ezali mais osali ninye oyibinga mbeto obosani kanape tapi pe ezali mais oyibi outillage obosani artisan de chéri nangaye fali poupa chéri nangaye lobaka na ngai bolingo yanga na yo ataliwe kokabola te boyo bongoli motema likolo likambo moke papa bolingo kangelanga kanda estache seke bolingo kangelanga kanda na motema lolo profite na faiblesse komo ibia kotelinga na ndako Nasali buzoba portable erreur chiffre moko et son epaya et ils sont moitié pardonnés Lola pardon yozonga nandimi fote zayanga pardon chéri yozongela ngai nandimi fote zayanga natika kinda kopolili otosalaki kaka midi nalingaki na ere ndako moyibi ya bolingo koti limbisanga ye pardon chéri bolingo esalaka pasi sokolingi moto na motema mobimba et pourtant epanaye ateyo na motema te nzoka nde silikona libele sokolongoli silikona bolingo mpe eke